Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as on a s'abonné. Bon billet. Donc mon yango, na YouTube to zawana, moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion, réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi à 19h30. Bonjour mes frères et sœurs, c'est bien moi, votre sœur Isabelle, en direct des Milouze. Je viens aussi répondre à la question que notre papa El Ambassadeur nous a posée. Papa El Ambassadeur, je te salue. Sans oublier papa Lumière Kambulu, Tenayo, Ebele. Wana ba de moi-même, ba de cœur, ba de dedans. Wana sikoyo, ba bonne na biso. Sans oublier, team réflexion. Na Angola, na Europe, de partout, il y a ebele, tu peux regarder de quoi Papa El Ambassadeur, mon tourna na yo est tellement capital, papa. Otuni, et l'on connaît les olaxangai ke nazalaka mona na Nzambe, et l'on connaît les olaxangai ke songoloto pakala bazalaka bana na Nzambe te. Mon tourna est bien réponse ezali. Et lo que zola kisa ke songoloto pakalaza mwana na Nzambe te ezali na bizaleli na bango. Papa Bible lobi tokoyebana na ba fruit. Ube tokoyebela bango na ba fruit na bango. Ça veut dire na mukuse ndeka to mona banzete bo soki nzeta mange sawa na pesage ngana wala kisa e botaka manga. Soki pe ya manga e bota manga donc ekozala te ke no ya manga boti lilala et lilala bota manga. Donc impossible. Na mutu. Mwana na Nzambe azali na ba critère na ye, na ba qualité na ye, na ba comportement na ye, azana ba façon vivre na ye, na façon ya mwana na Nzambe. Bana na Nzambe te pe bazali na ba façon na bango. Okomona penza ke mutazala molimo na Nzambe te, molimo na Nzambe lobelaka ite. Po soki oza mwana na Nzambe e molimo na Nzambe e révélaka yo, ozala différent, ozala façon moko boye. Mais sikoyo, eloko nini esalaka ke to mona ke intel ou bien intel aza mwana na Nzambe te, ezali na bizaleli. Okomona pena mususu, donc ye a préféré kaka kosala batu mabe, ye a tombwa mabaminga bakita. On est azoyoka bien. Ye sepelaka kaka séparé pour mieux régner. Ye kaka fa kabula kabaninga po ye dondo kana kati wana. Eza bitili ya bana na Nzambe te. Azana jalousie makasi. Jalousie eza ya bana na Nzambe te. To mona El Ambassadeur na mutuka mwa kitoko boya kimia. Sikoyo motebe komi duku ya zwa kyango wapi. Po ni ya somba wana. Po na nini kaka ya zana ngo po. Ta oyo El Ambassadeur abanda ko sala to yebite ngana yo. Combien des années azo continuer na mboka na ye, on ne sait pas. Salaire na ye, on ne sait pas. Asala kawapi, on ne sait pas. OK? Donc ça veut dire il y a zo somba mutuka wana na makoki na ye, na capacité ya poche na ye, na capacité ya travail o ya zo sala. On peut dire aussi dans la capacité de durant des temps de travail que lui travaille déjà. OK? Donc voilà, ça sert à rien. Sikoyo, elo comme ces alinini, nga pena zala kaka lokola yi. Nga tellement tant que sœur Isabelle, fona zala kaka ndenge ya zana somba peka ndenge ya sombi. Sœur Isabelle, depuis na mboko, combien de temps yazo sala?
musala nini yo sœur Isabelle osala po sombaka mutuka modèle El Ambassadeur mutema mabi moni sikoyo mususu na kati ezali neti nini ezali ke muto asepelaka na bonheur ya baninga te asepelaka komona baninga ba progredir te progression ya mutu mususu esalaka ye mutema pasi otala me le bokutanaka akoyamba makasi bazalaka ba très ba kenyante ou bien ba kenyan donc akwakeyi yo très bien avec un grand sourire des bras ouverts ou bien des bras ouverts tout ça amoni abi non ndeko na ngai mwana mama na ngai le rezo pesaka mukongo ye mutako papa yo penza bomona kaye bon eloko te ye tikana yo yango eza na truc moko renyaka na ba réseaux sociaux mutalobi abi mbele batuki nga na mukongo esali pasi vraiment te mbele na baluki na tali nanyo ya tuki nga mbele esui baza ya nzambe te jalousie eza ya nzambe te mensonge mpona nini tobengaka tata wana na portugais na portugais sona bien paidage mentira ça veut dire oya lobaka lokuta seka za mwana na nzambe ta azali mwana ya tata wana mosusu yango ezolakisa biso ke ye kuna na yo kuna boye bazalaka bana na nzambe te comportement na biso efundaka makambo tosalaka efundaka ke oza mwana na nzambe te donc lokuta makasi wana pena akoki créer lisolo moko boye na kombo na yo bato bandimi pas de doute donc a créé penza lokuta penza ya makasi ekola wana mwana liboso tata ya bango te autant lokuta obi non niveau eza catégorie mosusu donc voilà c'est ça neti nini impolitesse ozoyoka moto afongoli monoko oyoki na char de poule po niveau azofingela obi te pe aza ya biso te aza ya ngambo wana maloba mabe bazalaka na maloba négativité kaka na bilakelo mabe na monoko ya bien te eza ya mwana na nzambe te donc papa El Ambassadeur na bandambo nga na alakisi yo yango elakisaka ke aza mwana na nzambe te na bandambo nga na alakisi yo sikoyo elo ni elakisaka ngai elo ni esala ngai nandimake na la mwana na nzambe papa El Ambassadeur eza condiment eza na ba eya na biloko ebele ya kitoko oyo pena so nafani ngai naza ya nzambe eza ebele ya kitoko il fallait nzambe asala biso ngolu nde nalobaka topesa témoignage na ngai oyo bozomona ngolu na nzambe donc mwana na nzambe makasi ti lelo mama mwana na nzambe ti lelo na en bonne santé en vie mwana na nzambe donc mwana na nzambe makasi mwana na nzambe makasi yango na kimaka kotonga na kima yango mosika yango moko nalingaka donc na réalité nazalaka nanga kaka kangala kaka mo esalaka nga bien nalingi koloba te kifu bozalaka bongo te nga nalaka bongo eloko ezolakisa sœur Isabelle azalaka mwana na nzambe nazalaka jalouse na baninga te nasepelaka na bozwi ya baninga so moninga azwi wana nga na betele milolo nalinga yango mpo na nini na obetele milolo mpo nayebi ke nakosenga na nzambe lipamboli wana elokalize mpe ngai eloko ni esala nga nayebaka na mwana na nzambe naza na bilembo ya mwana na nzambe donc il y a des fois j'arrive pas vraiment bien à expliquer ce côté là parce que c'est vous savez la foi et les choses de Dieu c'est quelque chose invisible effectivement ça devient palpable ça devient palpable donc ko simba yango naza mwana na nzambe na bilembo ebeli au sentir que au fandi olalité molimo musanta ya betilo lisolo na minute telo ka salami kaka textuellement nenga lobaki il fallait pas na kende kuna nzambalo la zolo kumwa mwana na nzambe olingo sala eloko moko boye molimo musanta pekiso albi ko sala te wana biso to sala ngo te
mais naza nanga déjà na millier ngona ko sala nanga ba oyeba te yo ko sala te mais là peut ko sala te mo ki ba sala ko bien to ko kanite to za différent ele mwana na nzambe eza ebele Bible lobi effectivement kaka na bambuma ofandi na esika ya bato baloba kumisi nzambe balobi présence ya mutu moko esali quelque chose différent. Donc yo soko ke na libota moko yo ke na millier moko bo biso me makali pamboli ngala me mali pamboli sœur Isabelle le pamboli donc yango la sanga ke na mwana na nzambe donc eza ebele mais ezali ko tosa ko pesa respect na mwana muke na mukolo avant lo bali kambu na ko balula lolemo na ngai mbala ebele donc voilà c'est ça que mwana na nzambe yango na pona ngai Bible zo ebisa biso ezali tozana mokili tozaya mokili te ça veut pas dire que tozali soki ndenge ni baba non tozana oyo to salaka tozana oyo to salaka te ngai sœur Isabelle nazana mokili nazaya mokili te nazana ba oyo biloko na salaka na pe na biloko na ozakate ngai na yebi ke na ko sala yango te et tant que mwana na nzambe que je suis. Donc un peu que j'avais c'est ça papa lumière nzamba pambo la programme oyo papa El Ambassadeur, que Dieu te bénisse. Rajoute encore des questions, ça nous fera du bien. Revenir répondre encore plus. Si tu peux nous aider à la fin, expliquez-nous clairement. Question, à la prochaine. Au revoir.